Ingeta, 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 bokota, 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 bokota la famille, awa dossier sur dossier, awa affaire sur affaire, awa makambo sur makambo, awa likambo sur likambo la famille, kanenge ba yebisaka biso tambola na yo mokili omona ya somo, tambola na yo mokili omona makambo bandeko na ngai eza ya koinda. La famille eza ya kobeba, la famille eza somo, la famille eza mokili et encore mokili mawate na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. La famille, grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Bon, excusez-moi la famille, tala kaka awa malili bandi konanga ka ndenge bomoni nga na lati boye nazo yoka malili na ndenge moko somo. Malili na kote na biso ndeli kambo, malili ezo bomba biso na ndenge moko somo. Toza deja na winter, to benga ka winter bandi konanga izalaka ta moko ya malili matakita. Donc awa nazana malili somo. Bande konanga kande na bandolo ba, j'espère que vous allez bien. De mon côté, Dieu fait grâce. Je suis bien portante par la grâce de Dieu. Na bandi binope de votre côté, boza bien, zamepe azobatela. Voilà, la famille lelo oyo toye na dossier ya Petit Fally, bande konanga ezo salaka pasi ya makasi. Bande konanga ezo salaka pasi na motema, bande konanga ezo salaka ka pasi mingi. Pasi pe mawa ezo salaka ka mokili mawate na ndenge moko ya somo, na ndenge moko ya pasi pe mawa na système moko ya kobanga, na système moko ya kobangisa penza na ndenge moko ya somo. Bande konanga avana ya kokota na mozindo ya kobeta lisolo ya ndeko na biso na kombo ya Petit Fally e kozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bande kona biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos ma kasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na Mama Lisi mpitu ya balisi, bambote nanga na Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote kanenge zalaka na yemoko la parisienne ya Tongo, Madame Judith Diampo Visa, bambote nanga na yemoko Franes NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, na ndenge moko pe na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Et sans oublier leur tontine aussi na kombo ya Naz Kazadi. Voilà bande konanga na zotie la bino na no sport moko to landa sport wana na zozonga sima pona ko continuer analyse nanga na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile ye salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamu pe feti ezongi, ba mama ona ba problème ye ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mokulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution,
solution na Gavker. Bona loposo totikali simate bergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba hoteli lokola lilala uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pesima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie hémorroïde interne topé externe yoka na 2 jours ya pamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension topé obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement au kokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix. Quand ndenge na yeb sarabino bate la santé na yo, soki ko bate la santé na yo te, mutu moko te akotika la ko bate la santé na yo te. Yango eza toujours ya mutu ya, eza toujours ya malamu mingi en tant que mutu, soki monike na nzoto na yo, ozomi yo ka bien te e kozala penza malamu e encore malamu mingi, benga Gavker na lombangu aya ko sunga yo na ndenge moko pe na système moko ya kitoko. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu habari njema concernant Gavker la famille. Gavker aye na système ya mabota bandeko na ngai. Toyebi ke na ba couple ebele na mabala ebele libala mabala lelo oyo ezoko kufa. Pourquoi? Parce que kanenge boyebi mwasi na mobali bazoko kakobota te. La plupart tout le monde a kaka eza famille à moi si bazana kindoki bangonde bazolo kamwana na bango abotate kutumbongo adot wana batukingandi baliaki yango te yango bazolo kamwana na bango ezala kap mosusu bongo te mosusu na banda kwa mabala mosusu na libala incompatibilité ezalaka tango to oloba makambo incompatibilité cela veut dire que mai ya papa na ya mama tango sangisana kawana moyen est formé mwana ezate. Na baka wana bokoki kokota ba jeune prière bokoki kokota ba prière na ba prière ekotika la ko sale mate ekotika la ko zoazemi te siko na ba cadre bongo basala kande nini il faut balongola maki o eza na kati ya papa soit bakende ko injecter yango mama directement to soit soki na nzela wana ekosimba kate mama za na capacité te ya kokumba zemi wana bokozala obligé ya koluka ka femme porteuse akumbela bino zemi soit bakotiela bino mwana na machine esale maka mwana kokola tango bamuba komona ke mwana koliti 9 mwa bakolongola mwana bapesi bino mwana na ba femme porteuse akokumbela bino mwana wana akozala ya bino ezalaka bongo. Donc totia kango na mutu la famille soki oza besoin na ba information ya malonga pe ba information ya makasi malamu benga Gavker aya ko pesa ba explication ka ndenge zalaka numéro na yebo omonango na ba bande d'écran na biso ezo sala ba défilé kuna soki bomoni ke moya ko zongo ezate benga numéro oyo eza na sima na biso toza na 2 numéro bokoki ko benga to ko komela biso sans problème to kotia bino en contact na Gavker. Ba joyeux anniversaire na bande kona biso nyonso o ba célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo na yebi ke boza ebele oyo lelo oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino ka ndenge na lobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire ezalaka nango lipamboli ebele baza lisusu na biso te ebele baza ya kokufa mais soki de ton côté nzambe azo bomba nzambe azo pambola nzambe azo sala yo grâce oza na bomoi lelo oyo yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer plutôt anniversaire na bango. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bazaya kokufa o bazaya kokufela ka ndenge tolobaka toujours et encore tango matange yaka eyebisaka nango mutu te ke non nazoya lobi kuna nazokende te matange yaka na cadre nango na système nango la famille yango Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na bandeko nyonso o bakufeli papa bakufeli mama tata mwasi mama kulutu oncle yaya mwasi na yo
to mobali na yo to ye penza ko présenter ba sincère condoléances na bande ko na biso nyonso kaka ndenge ezalaka na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu penza mingi makasi. La famille kande to yebisaka bino chaîne na biso Étoile Nines TV ezalaka chaîne moko commercial. Ozalaka na besoin ya business na yo ele kaka chez Étoile Nines TV, ozalaka na besoin ozala na clientèle ya malonga, ozalaka na besoin ozalaka business na yo eye bana mokili mobimba. En tout cas bo komela biso na numéro oyo eza na sima, bo benga biso tango to loba numéro eza na sima. Premièrement totiaka numéro wana ezalaka pona Gafker, totiaka pe numéro wana po na ba business. Na tiaka numéro te ke no bo bandaka kobenga pona koyebisanga mama oza kitoko, mama olobaka bien, mama est-ce que ozalaka na mobali? Naza na ta wana te, je suis une femme mariée. Na yebisaka bino chaque fois na bémission nanga, s'il vous plaît. To yeba pe ko respectaka baninga. Toye bakape o se respectaka biso moko ezalaka toujours et encore malamu mingi. Voilà la famille lelo oyo toye na dossier ya Petit Fally la famille ebele abatu biso nyonso toyo kati makambo Manike de John alobaki. Bino moko boye biso ki Manike akoti kaka na émission, akoti kaka na interview moko boye ezalaka kaka koya ko sopa koya ko sasande ko sasa baninga. Wana ezalaka ba copie ya Manike. Wana ezalaka penza ba affaire ya Manike. Kane boyebi émission soki eleki, soki moto alobeli moninga mabe, émission wana etambolaka pe ekendaka partout. Bande konanga yango émission oyo eyaki kotambola somo. Eye kokota tina mato ya nani ya Petit Fally. De son côté Petit Fally alobi nga pe na kovanda kimia te e kozala malamu naya ko répondre Manike de John. Bande konanga yango ba réponse à Petit Fally sans plus tarder na tiela bino ka ndenge boyebi. Bino moko boyebi soki na simbi téléphone nanga boye. Seke matière ezali. Nazalaka bongo, Totala nanu ba matière yango ya Manike yango aza wapi? Nzambe na lola. Tellement ba matière eza ebele la famille. Ba matière eza ebele awa. Voilà. Kaka Manike wana akoma esudu be disco. Kenga mangobo. Ngai lokuli. Obi na ndimi nanga. Mango ba ibana kati. Babosala ni sala comédie. Mango ba ibana ka lokuli ba ibana ka. Tala teko mango lokuli. C'est ba ibana ka. Et ça problème tiens. Ngata na sa musique ya comédie. Akbaolo bilanga na zo avancer. Mais bamba tu bet bazo sa musique ya beta njemogo ya masasi kajila suba abuma kaya neji ye moko bena banwa kuna ya babela banwa ke kasine sifiki makampe ya mtu asio mabalo baka sio mina nwati oko mambote mais sifiki uti ya na puta bena banwa bazo la poto moi na ya zao so azali na susia moi na Manike la poto mais là-bas sodo la poto so ki azali na susia moi na anga ba témoin na ki poto na chikali yo sumaka OK c'est kaza mama ngo boye antaka bona ko kota vie privé na itaza mama ya batu comme na pena na mama respect mais amiye banika ka kaza mama la responsable akoko taka batu ya bana te comme na pena za mona comme principal bien ce qui ngana so parce que c'est la comme courage na fois c'est na bola na Manike faut c'est la courage na voilà c'est la pena ba ni na so avancer Manike wana kaka Manike wana akoma esudu be disco kenga mangobo ngai lokuli obi na ndimi nanga mango ba ibana kati babosala ni sala comédie mango ba ibana ka lokuli ba ibana ka tala teko mango lokuli c'est ba ibana ka et ça problème tiens ngata na sa musique ya comédie akbaolo bilanga na zo avancer. Mais bamba tu bet bazo sa musique ya beta njemogo ya masasi kajila suba abuma kaya neji ye moko bena banwa kuna ya babela banwa ke kasine sifiki makampe ya mtu asio mabalo baka sio mina nwati oko mambote mais sifiki uti ya na puta bena banwa
bazondo la poto mais moi na ya zao so azali na souci ya moi na mani kila poto mais là-bas bazondo la poto so ki azali na souci ya moi na ye anga ba témoin na ki poto na tikali yo suma OK c'est kaza mama ko boye kama bwana ko kota bible vile itaza mama ya batu comme na pena na mama respect ja respect mais amiye bandika ka kaza mama la responsable akoko ta ba tu ya bana te comme na pena za mona comme principal bien ce qui ngana so parce que c'est pela pour na courage na moi c'est pela na bola mama parce que il faut c'est pela na courage na voilà c'est pela pena ba ni na so avancer mani voilà. Nabandi ebele abatu touti koyoka Petit Fally ebele abatu touti koyoka makambo auti koloba bandeko nanga concernant Manike kandenge na ibisika kibino keno Manike ye mutu aliboso akota ki sur les réseaux sociaux pona koya koloba keno Petit Fally azo sala comédie sala comédie na makambo koyemba comédie, donc cela veut dire que Petit Fally ayebi koyemba te quoi. Tokoki kolobango na cadre wana. Donc selon Manike Petit Fally ayebi na ye koyemba te aosala na ye comédie. Yango ye ko sala keno lelo oyo Petit Fally aya ko répondre Manike. Bande konanga toyebi ke Manike azalaka chroniqueuse. Manike musala na ye ezalaka biso nyoso toyebi Manike azalaka na position moko te. Azalaki wario alongwa ye moko akoma ki kosenga azala mutu wa héritier wa Tanabe mais etikala ko simba nango te. Alors awa tozoloba Petit nini Manike toyebi te soki akoma na ye mutu a fait regola to soki akomi mutu a kofi olomide. Donc position na ye eye banaka nango te place kaka bakopesa ye moi quelque chose c'est fini. Manike akoti bisika wana soki amoni ke moi oyo bazopesa ye te a changer mbala moko s'il s'agit que non aya kofinga batu akoya na ye kofinga na pete nyonso s'il s'agit que non aya kosabola batu plutôt akoya na ye kosabola batu na pete nyonso s'il s'agit que non aya kosasa batu akoya penza kosasa batu na ndenge moko ya somo. Ça c'est vraiment Manike. Bandeko nanga eloko nga na kolinga lelo na ya kosala analyse eloko nga na kolinga na ya kosalela ka ndenge bozalaka boyebi bandeko nanga to ya kobetela lisolo ezaka katino s'il vous plaît eza na adage moko yebisaka biso keno la charité bien ordonnée commence par soi-même. Soki oza mukolo mi pesa respect en tant que mukolo mi respecter en tant que mukolo kozela te keno mwana muke wana aya kopesa nga respecter. Mais ce que yo mukolo déjà dès le départ okomi komi pesa respect au mona ki na mwana muke oyazalaka kuna au bando pesa ka yo respect. Mais ce que yo mukolo oyebi na okomi pesa respecter mwana muke pe akotikala ko pesa ka yo respecter ezalaka bongo. Petit Fally biso nyonso toyebi histoire ya Petit Fally ndenge ya banda tina ndenge lelo oyo Nzambe aye kotombola Petit Fally toyebi biso nyonso. Ezana mutu moko te oya kotiki koloba keno o nga na yeba Petit Fally te nga na yeba histoire ya Petit Fally te biso nyonso toyebi. Et la plupart surtout ya ba fan na yeba sipelaka na Petit Fally ndenge akendelaka na makambo parce que na kilelo oyo makambo nyonso to sala kango soki omoni ke batu o balandaka nga batu o bayokaka nga basepelaka na ndenge na salelaka makambo na nga boye nde batu basepelaka. Yo pe de ton côté okokumba makaka na nzela wana batu o bazolinga batu o bazosepela okomi ko continuer kaka na nzela ya bongo. Mais soki omoni ke batu basepelaka na bango te batu balingaka na bango te nzela oyo yo ozosalela makambo oza obligé ya ko changer stratégie ya musala ezalaka bongo. Soki batu ebele basepelaka na Petit Fally na ndenge ye asalelaka makambo bandeko nanga où est le mal? Bolingi Petit Fally atika koyemba ndenge ya yembaka soki bafana na ye basepelaka na ndenge ye moko azalelaka na omona problème te. En tout cas Petit Fally aye ko souligner nini problème moko ya munene pe ya makasi ebele ya batu toyebi ke mwana ya Manike Prince Bababia ayembaka ye moko mama na ye azalaka na temps ya kosalela mwana na ye ba publicité te. Ye moko mama azalaka na temps na ye te ya koya kotombolaka mwana na ye te. Pourquoi? Parce que ye musala na ye ezalaka kaka aya afinga kabatu aya asala bisala sala na ye.
siko yango oyo lelo oyo ekomi kosala ba musicien ya mboka na biso ya minene bazata kuna te basunga mwana ya manike soki manike wana azalaki ke aza mutu moko bon nasala musala bisika moko let's say natikalaka wario e mataye kita ata soki lelo oyo babengani nga ata soki lelo basali nga boye ata soki lelo oyo basali nga batie na nga boye bakiti na nga boye nakozala toujours wario mais toya kovanda jour mosusu monika boye fali popa aye alobi ke non nalingi natombola pe babia nalingi pe nakomisa babia na niveau moko ye pe ayeba na mokili mobimba fali popa azana bambongo fali popa azana ba moyen koloba ke non ye pe akoki kotombola moninga mais lelo oyo ezo salema te pourquoi parce que mama ya babia ki ye manike aza mutu achanjaka na ye azotala ba intérêt na ye ezo sunga lelo carrière ya mwana na ye te ezo sunga lelo carrière ata muke ya mwana na ye te bandeko nanga ezo sala ka pasi ya makasi en tout cas ngana yaka toujours ko encourager petit Fally eza musala na yo soki omoni ke ba fan na yo un petit Fally basepelaka na ndenge oyembaka basepelaka na ndenge osalelaka makambo en tout cas na encourager yo na soutenir yo pe à 100% continuer ka bongo à moins que soki ba fan na yo bazo sepela ndenge oyembaka te soki lelo o peut-être visibilité na yo ekomi kokita wana sikoyo na osenga na yo changer makambo na yo ndenge ya kosala sala makambo ndenge ba fan na yo bazo senga yo mais soki na minute oyo ba fan na yo basepelaka na ndenge yo osalelaka makambo en tout cas je t'encourage kolandaka biloba loba ya manike te manike musala na ye ezalaka koloba manike musala na ye ezalaka koloba lelo oyo akoya kofinga lelo oyo akoya kosabola lelo oyo akoya kochola yo mais lobi kuna kaka ye akoshanjaka maloba wana ezalaka penza manike ezosalaka pasi pe mawa babilo mosusu bandeko nanga il faut tolobaka ezalaka toujours et encore malamu mingi ya koya koloba bandeko nanga ka ndenge boyebi chaîne na biso ya Etoiline Ines TV eza chaîne oyo toyaka penza kopesa mwa batoli ngana lobaka toujours batoli oyo topesaka c'est à prendre ou à laisser soki de ton côté omoni ke mutu azopesa biso toli aza mwana muke ngana aza mukolo na koki kolanda toli na yete okoti na okotika mais soki omoni ke toli oyo bapesi eza toli moko ezosunga pe vi nanga ekosunga pe vi nanga soki lelo te ata lobi en tout cas na kosenga na yo na toli wana otia yango en pratique parce que on ne sait jamais eza mwa bongo bandeko nanga ka ndenge na obeta lisolo awa ka ndenge na oloba toli nanga lelo na ye kopesa eza pona bandeko na biso oyo baza na badon soki Nzambe atia kati na yo mwa eloko moko boye ya spécial ezalaka toujours malamu o pratika kango kozela te ke non na kosala ngo te batu bakoloba batu bakoseka te moi je me rappelle na pesa bino ka exemple lelo oyo oui c'est vrai il y a de ces personnes bakotaka balobaka yo kuto yebi koloba lingala te oui c'est tout à fait normal j'ai appris le lingala il y a pas longtemps tango na bandaki tango na fongolaki chaîne nanga ya YouTube la famille pour vous dire la vérité ezalaki facile te na bando mitu na Nzambe nanga na koloba ndenge ni na kobanda wapi eza kutu na ba réalité mosusu na tikala koyeba te mais comme ezalaki appel nanga Nzambe na biso oyo azalaka yo bandi na yo likambo vike eza don atiaki kati na yo likambo wana ekomi kofungwama ezalaka bongo lelo oyo biso wana tokomi na babone ebele lelo oyo tokomi na batu oyo bazwaka tana bango nyonso aovanda azozela émission Mama Etoiline ekota ya même de ces personnes babengaka Mama Etoiline mikolo ozokotisa ba émission te donc oye ko comprendre que eza na ba mama mosusu eza na ba papa mosusu bavandaka journée na bango bazozela kaka émission Mama Etoiline ekota atala alanda bazalaka yango bandeko nanga na ye ko encourager pe bandeko na biso mosusu oza na talent moko boye ezala talent ko kanga suki lamuka banda okanga kasuki ezala ke talent na yo ezalaka ya koteya bandaka koteya kozela te ke non mukolo oyo ekosalema boye okozela ti mukolo Yesu akozongaka mukolo oyo peut-être yo ozozelaka ekotikala kokoma te
ezalaka bongo. Mais soki okoki komi pesa lelo kaka lelo oyo bandi olobi ke non lelo oyo ifona banda kosala boye, lelo oyo ifona banda kokota boye, lelo oyo ifona banda kokende kosala kozonga kokitisa komatisa, omona ke nzambe ya lola nzambe ya bikama pe akosalela yo ngolu ezalaka bongo. Petit Fally lelo oyo soki toye kotala parcours na ye eza na mutu moko te alingaki andima te ke non Petit Fally lelo oyo akokoma na niveau oyo akomi te mutu moko te. Parce que kotala niveau ya Petit Fally azo wuta bandaka makolo na oloba bien bandaka na yebi ebela batu bayebi bandaka makolo eza te ke non azwaki ata mutuka eya kotika ye na kini te aye kokota na kini na place akolala ezalaki te. Ye wana Petit Fally aye komipesa kombo ya Petit Fally. Ye wana akomi kobunda malembe lelo oyo Petit Fally ayaka kokutana na Fally Ipupa. Lelo oyo Petit Fally ye koyeba na mokili mobimba. Lelo oyo Petit Fally bakomi ko inviter ye partout akendaka koyemba akendaka kosalaka boye. Pourquoi? Parce que abandai ko exercer donc oyo ezalaki na kati na ye. C'est de la même façon na bino pe bozolanda kanga. Ozalaka na don ya kolamba. Ezala batu mosusu balakisa ndenge kolamba te, mais ye moko kaka ba inspiration na ye azolamba kakolekata batu oyo bakenda na classe ya kolamba. Batu abongo okoki ko banda mwa restaurant na yo ya muke. Restaurant munene te. Obandi kaka na restaurant oza na ndako na bino. Oyebisika batu wa quartier ndenge na zaboye na tumbaka Thompson, na tumbaka soki dendo, soki oza na posa ya dendo, oza na posa ya soso, oza na posa ya boye na kosalela yo. Lelo oyo kozala na 3 clients lobi kuna okomi na 10 clients lobi kuna okokia ko se retrouver 100 clients oye ko fungola restaurant na yo okomi ko sala na yo musala okomi ko kotisa mbongo. Alors na babilo mosusu ba se négligeaka te ba mizongisaka pe simate ke non parce que nga na sala ka boy parce que naza na mbongo ofungola nango restaurant te banda nanu na ndako na bino sala kaka campagne na quartier omona don wana nzambe ya lola oya matisaka batu akoya pe ko matisa yo na ndenge ya kibonzambe ya ye moko. Voilà, la famille yango kaka ya muke na lingaki na partager na bino mukolo ya lelo kanebo yebi biloko kitoko e umilaka nango te tokomi na biso na mwa suka partage na biso. En tout cas bo permettre nga na yebisa bino bye et surtout à la prochaine.